Allez, pourquoi est là, mon ami téléspectateur habitué à Communication Plus, Topesibino Beauté, de partout, Boza Rolanda, édition spéciale. Je pense que le téléphone n'engage qui tellement saturé, appelle les Kota Kimingi par rapport à l'absence kaka ya Mukolomoko. Absence ya Mukolomoko, on a compris que les Congolais, Kinois, Baza Rolanda vraiment Communication Plus, et puis Lingi émission na bango. Lingi malobana peuple parce que les ali tribune kaka moko en République démocratique du Congo en matière il y a vidéo et qu'on peut s'abonner opportunité, il y a kota, il y a funda. Il y a pesa ba proposition pena ko senga na mokonzi ya mboka parce que vous allez vous rappeler que mokonzi ya mboka na mandane le kaki alobaki na ba kongomani o bazali na kata ba gouvernement ba welela ka ba kiti ba ministère po biso ba oyo to wela ka kiti ya lisangu ya koya ko sola na petit peuple yango to lobi ete na bolingo ya amour ya patrie to servir la nation na biso na lisango ti mokolo se décider ndekombo itolingi yo lisusu awate kende pe sika X ou Y. Monsieur la Quinter aza en forme. Nous sommes en direct. Ba te belé ba wanda ko benga biso un peu partout, tozo mona lisusu te, tozo rediffuser émission na pourquoi boko senga biso ke na pourquoi boende to ça la rabino ba direct. Alors, on ne peut rien na makasi ya direction générale, équipe na biso à production, te lobi iyo. Chaque lundi, mercredi et vendredi, Nangonga ya 20h25. Donc, Nengozubiso déjà boué, maman, ba jeune fille, botikano makele, le papa pe ala nanan. Matsa moi volume moké, benga papa so bande ko nimba moi moké déjà, yebisaye monsieur l'enquêteur a bandi. Sujet toko robela lelo ezali sujet moko très capital. Ce que sikayo ozali oso longa na yo, mai matali mai. Na République démocratique du Congo, yeba ke na coin X moko bande comme sous bazako souffrir. Ndeko Moïse Mouité, yemoko PDG actuel. Ako reconnaître que zaina ba coin mususu. Moi ba koko so ali ebele. Régie des eaux atikala ko exister tate. Wana nga ite DG moko régie des eaux. Et abisika mususu ba tiyo bomona ke memaka mai depuis ba 1950 et quelques. Amis téléspectateurs, Telobi lelo tozolobela likambo etali mai société oyo compagnon ya l'état ou entreprise oyo régie des eaux. Est-ce que ko sunga mokonzi ya mboka? Est-ce que banimateur nango bazali à l'auteur? Kanga komona bango soki oki problème mambo etali mai ko benga kanga te na téléphone DG wana te komba batu bako kamba ndeko David Chilumba DG na ekomona Jean-Baptiste Bangwana équipe pour mon konzambo a pesa confiance depuis le 10 octobre 2022. L'ordonnance présidentielle, bien évidemment, Bakambela Bisso, société mana régie des eaux. Mais est-ce que le lot n'a pourquoi aller loin, mes téléspectateurs, on a refondé le téléphone, on a peuple, on a le baramuke. Ce que l'ingo zwanga ko lo analyse nangai landanga na makanisa baimboka na journée. Awa na lo bakamuke na tika ka primo na bino peuple. Est-ce que qualité à maïe bimake paï na yo et ali malam? Est-ce que l'infrastructure appropriée zali na coin na yo esiko ozali? Émission totalement un peu partout. Nous sommes en direct na ba plateforme na biso nyonso, na Facebook, na WhatsApp, na YouTube, tozali vraiment en direct. Soki lotili ke sali o kokoso, kure kei
ko banga te so atata moi méga moi moké OK imbango na nzela ya téléphone ko betaka communication plus ko zobiso na ba plateforme nyonso ko continuer ko landa manaka na bino yo maloba na pepe toye na manaka yo pourquoi batebele ba ko ba ke non to sala boye po na nini non 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 to fandi to réfléchir chef de l'état lobby ben erreur ya passé à kozongela esusute. Alors voilà pourquoi peuple le roi azali souverain. Voilà le quoi peuple muta décidaka. To pesi peuple une opportunité bon s'exprimer ba service yiki et ko tala biso. Bato pe bazali ko kamba. Régie des eaux ba ko landa biso. Pour bomona ki bino moko spot na biso eleka ki je crois pendant semaine passée mobimba. Et puis mokolo ya lelo zaki yango na yango bo recharger ba méga na bino. Bo recharger ba crédit ba SMS na bino pe normal na kotanga yango pona amour ya patrie. Pona avancement ya école na biso tokotanga yango benga biso pesa biso synthèse na yo. Kombo na nga XY na fani na commune boye ndeko mboyi ngai na ngina pesa likanisa nga pesa biso likanisa mo itali kaka mai. Tolobi insulte te. Ma finga te. Soko sali yango en tout cas côté wana boyebi nazara papa sanction. Na kokata yoko bimananzela singa. Mais yeba pe soki na pesi go. Kozwa biso te masolo lokola toko solo la. Na muto ali na mikili ya poto atiki siko mwasi na yo na Kishasa. Posa na ezai kaka mona mwasi. Ozaka na 2 minutes ya parole soko bengi biso. 2 minutes na wana obloba l'essentiel na maimatali mai. Kaka pona ville province ya Kinshasa te, communication plus totale un peu partout. Bande kwa Congo central, bande kwa Katanga, bande kwa Grand Équateur, Bandundu. Boko tala biso un peu partout. Toza en direct, to lobela. Soki pe boko ndima, musale ko tambola kitoko. Mission et mission ezali kaka te, to ya to ba maramozo tambola mabe te. Moto ko sala musane pe malamu, to betelie maboko ensemble. Soki boko senga lizusu, aumela na mbwene na c'est à vous. Soki ko sala malamu te petit peuple ndo za ina bic rouge. Bosimba déjà ba bic rouge na bino ami téléspectateurs. Nazo fungola téléphone kala mingité. Ici la lingina rappeler bino rapidement les cambo selon les 2G à résidus des eaux. Oh so beaucoup mona moi kokoso moi iki kinakati ya société mana ezali parce que mon solo eko chama pour entreprise mana et eko comme vraiment à l'autorité. Mon solo ali muke besoin ezali ebele. Mukonzi mboka fandaki atali comment est-ce que population a commis ebele surtout peut-être dans bande ko na biso ya Kishasa. Ba créer la biso usine. Ya lemba imbu, rappelez-vous, bon mona ki équipe à communication plus na ba action chef de l'état biso appelé kaka. Bon mona ki lisusu usine no akoto ya ozone. Ya ozone kuna ba ko sinali biso za 5000 mètres cubes. O ezako longola moi charge il y a 2 millions d'abonnés au bazana régie des eaux ko pesa bango maya kitoko. Mais est-ce que bande ko zone bozola nanga c'est net moment oyo depuis bachela bino izini wana bozali satisfait? Est-ce que bande ko nanga lemba imbu depuis bachela bino izini bozali satisfait? Qualité ya mai ebimaka kitoko, mai ebimaka 7 sur 7 toté. Ba mituna tozoko mituna. Équipe ezali ko kamba régie des eaux bazalaki nommé na lobi ngwawa le 10 octobre 2022. Donc de toko ba bazali déjà na ba inani na bangona 7 mois si je n'abuse pas, 7 ou 6 mois, voilà. Comment est-ce que vous trouvez musala na bangona ba prédécesseur na bango pe? Calculer kaka inani 7 mois longola ngoma muke ba o bazalaki. Situation ma ezalaki ndenge nini? Na nguma mokonzi Kinshasa kaka te dans toute l'étendue de la République. Déjà Boroyoka tout à l'heure awa akolo ba plika motali ba infrastructure. Et le gros ça la pe koko sonde yangwana. D'abord mon solo ba infrastructure bisika musubo mona ma ezoko mate parce que régie des eaux est comme na nous pe wana tabi na ville mususu. Régie des eaux a existé na noté. Est-ce que bande ko ya ba ville wana boko tala biso boki ko yebisa biso réellement ce qui m'a rappelé déjà tout à l'heure à Koloba ako tout abordir te ako kosa biso pepe congolais te numéro za wana affiché benga biso na appel normal benga biso na WhatsApp
au pesa makanisi na pour na situation itali régie des eaux mai na biso mai pesa nga image na mona difficulté à kotoka mai ningi zalaka na République démocratique du Congo pesa nga na ba image total comment est-ce que na 21e siècle batu komela mai na bango mingi kaka ba forage bana na biso comment est-ce que ba kwanga comment est-ce que ba koma ko kuba pona kotoka ba mai batu mususu ba benga ki ngai tanga ba mona ki sport on de kombuyi biso tolala ka lisusu te mai yaka na okaka 2 heures 2 heures on attend mususu une fois la semaine siko zwa calcul lopango batu bazalaka 7 8 bazana biloko na bango mai zo ya kaka une seule fois na moun déjà ba appel bandi na obina ko pesa bino temps na bino ya ko benga mi téléspectateurs prenez votre temps nazawana na bino bo pesa ngaka 5 minutes na sisa analyse na ngayo et puis na ko fungola téléphone na ngai babi putolobite mais kasi bo benga biso nous sommes en direct ata na nzela ya WhatsApp na nzela ya appel normal o pesa biso makanisi na yo est-ce que ali malamu to continuer na ko vivre na ba forage est-ce que zali malamu peuple congolais a continué na ko souffrir ne boza komona boye pona kotoka mai ba mama ya zemi bana mike bana kelasi pasi ya mai nini esengeli to sala ba député o toponi oyo ba ko lobela régie des hôtels bo ki déjà se plaindre nanga mo mosusu pe est-ce que déjà ko activer ba machine na été pour que plaidoirie peneza la ya makasi to mona ki awa ndeko ntingi Pouloulou abimaka momemi projet de loi oya likambo etali de père et de mère est-ce que équipe ko kamba régie des hommes ko luka pe molobeli mon côté wa na kati ya parlement mais kana on peut ko zwana no makanisi oyo pour na situation etali mai tala tolobaki biso to kozala au milieu du village tokoya wate poto charger direction générale la régie des eaux tokoya wa pété potolo bezali iyo po boyebi biso na mboka na biso tango koloba iyo bolatsinga mama kazaka ande kombuyo asa kendaki na régie des eaux asa aliaki te ngana tiki primaire epa na bino obengi biso ko pesa biso détail ofani na commune nini ofani na province nini yebisa biso état ya mai epa na bino ezali ndenge nini botika ko bipe biso cher ami téléspectateur nazo fungola téléphone mais avant na fungola téléphone ami téléspectateur na lingi yebisa bana batika nanu makelele po makambo ezo déranger papa soki yo bimakano kendaka musala mama ndatika la ko kemba na ndako mama ndatika la ko nyoko ma ko futa batu bambongo po kende ko memele mai to ebite soki système mo ekosila biso mukoloni na okaka pasi bandeko mususu nanga bandeko na bazana kisensu bandeko na bazana tendance bandeko na bazana lemba salongo na mbangomba un peu partout oko mona bana basi na babido ba 25 litres oko mona bana mikina ba bidon 25 litres mususu na motu mususu na bébé na mokongo pasi oko tala pe qualité ya mai est-ce que régie des eaux actuellement qualité ya mai et ali kitoko bobenga biso ngana lingite ngana chargeur tango bobenga biso ebisa biso réalité ya kwa ozali régie des eaux ça comment on peut sa biso eau potable pena na betaka ali solo awa na Kinshasa na biso est-ce que tomelaka mai ya malamu. Vous allez remarquer que bateau yo bakomi ko lia biso mbongo na ba pharmacie bateau ba biso ba mai yo ba ko tchaso ki bakisi banda ko belé koma nonga wana bateau bakoma na difficulté à komela mai tala mai bakoma na difficulté à komela mai yebisanga boy na yebité moto nanu akozwa risque wana komela mai ya boy est-ce que tokoki ko koba kaka na ba makambo yo to esengeli to améliorer est-ce que régie des eaux réellement naba kambinae bako sunga peuple bako sunga mokonzi mboka ninga lobaki le peuple d'abord toté primaire eza pa abino ami téléspectateur toyo kananu oazali directeur général ya entreprise mana azalaki pe liboso ya ba confrère na biso pona ko pesa makanisi na ye na likambo tali société mana boyoka ye na limemia na lingite bo chai maloba oyo ngai na bimisi lokola ngai boyoka DG David Chilumba makabazo loba pona situation o etali mai kaka na Kinshasa te dans toute l'entendu tango nazo zonga siko nazo fungola maman l'appel awa na lobaka mingi te na sina zu minutage belé ya koloba primaire ezepa abino nous sommes en direct to keina régie toyoka o déjà zoloba to zonga siko poto zo appel c'est parti.
comprenez qu'on n'a pas de l'eau pour tout le monde. Et il faut donc des gros investissements. Et ces investissements aujourd'hui, pour qu'on arrive à atteindre les objectifs du millénium, qui veulent qu'on donne de l'eau à 70% au minimum de la population congolaise, il faut un investissement de près de 10 milliards de dollars. C'est du moins l'estimation que nous avons faite à la Régie des eaux. Et la Banque mondiale a fait la même estimation. Il est arrivé à 9,8 milliards. Donc nous parlons exactement du même chiffre. Donc la question, c'est donc la capacité de développer des projets d'une valeur de 8 milliards et demi de dollars, de mobiliser ces fonds. Et vous savez comme nous que le gouvernement a encore des moyens faibles. Il faut donc penser autrement pour arriver à des résultats différents. Et nous disons que nous voulons amener une pensée totalement différente, une pensée nouvelle, une pensée innovante pour qu'on mobilise réellement ces moyens, pour qu'on donne de l'eau, bien sûr, en support aux efforts du gouvernement et en collaboration avec le gouvernement et les autres bailleurs de fonds. Et c'est le cas donc de le dire que les 5 dernières années, il y a eu quand même un élan avec le régime actuel pour reprendre un peu les investissements dans le secteur de l'eau. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le Kasaï avec le grand projet Prise qui a vraiment abattu un travail de titan en mettant l'infrastructure de l'eau à Chikapa, à Kananga et dans d'autres coins du centre du pays. Rappelez-vous à Kinshasa, nous avons eu l'usine de Lembaïmbo que son excellent monsieur le président de la République a inauguré déjà au mois d'août en 2022 avant que nous soyons à la Régie des eaux. Et à notre avènement à la Régie des eaux, le président de la République a inauguré encore en février 2023 l'usine d'Ozone qui donne de l'eau à un peu plus de 2 millions d'habitants supplémentaires sur la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas suffisant. À Kinshasa, il y a près de 18 millions d'habitants. Nous avons de l'eau pour la moitié de la population. Il faut donc les efforts d'investissement continuent et il faut donc une pensée nouvelle. Il faut un sursaut d'orgueil. Regardez au budget de l'État et ça, je le dis à toute la population, à nos députés, combien d'argent est au budget de l'État pour le service de l'eau. C'est très peu et même quand on y met le peu qu'on y met, on ne met pas réellement dans le service de l'eau. Donc, c'est un challenge national, non seulement pour la Régie des eaux, mais pour l'ensemble du pays. Il y a des initiatives du gouvernement qu'il faut encourager, mais je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et rappelez-vous, le gouvernement a libéralisé le secteur de l'eau déjà en 2015 pour inviter les privés, inviter les investissements privés à venir dans le secteur de l'eau. La loi sur l'eau, elle est là, le secteur est libéralisé. Cependant, à ce jour, très peu d'investissements sont venus dans ce secteur. Pourquoi? À notre avis, d'abord, nous pensons que il y a beaucoup de structures de l'économie qui n'attirent pas les investisseurs. Et le premier facteur, c'est le coût de l'eau. Nous vendons de l'eau à perte en RDC. Pour chaque mètre cube que je vous envoie chez vous à la maison, je le produis à 1,15 $ américains. Je vous le vends à 85 centimes. Je perds donc près de 35 centimes par mètre cube d'eau que je vous envoie. Aucune compagnie au monde ne peut survivre dans ces conditions. Et en plus de cela, nous avons la culture des ayants droit, les officiels, les autorités et bien d'autres personnes, même nous, les civils qui ne sont pas autorités, etc., qui pensons que nous pouvons avoir de l'eau gratuitement parce que nous connaissons tel ou tel autre individu dans la politique et nous laissons donc aux plus pauvres de subventionner, n'est-ce pas, la consommation de l'eau de ceux qui ont des moyens. Il faut que cette culture s'arrête. Et en plus de ça, l'État doit honorer ses engagements. Surtout, je vous en prie que je termine, parce que l'État est le plus grand consommateur de la boisson que nous mettons sur le réseau. Quand l'État ne paye pas ses factures, il est impossible que la Régie des eaux se relève. L'État doit payer ses factures. Mais qu'est-ce que vous faites lorsque l'État ne paye pas ses factures? Vous vous limitez à dénoncer? Non, nous ne nous limitons pas à dénoncer. D'abord, nous voulons penser autrement, c'est-à-dire être capable de minimiser la proportion de l'État sur la consommation totale. Et pour ça, donc, il faut investir pour que le volume augmente. Et comme la consommation de l'État va devenir un facteur continuellement petit, et cet impact de l'État sera diminué. Et de deux, nous parlons à l'État congolais pour qu'on arrive à payer. L'année passée, sur une facture de près de 90 millions de dollars envoyée à l'État congolais, nous avons reçu un paiement de 10 millions. Dans les années avant, c'était 0. 10 millions, c'est toujours insignifiant par rapport à 90 millions, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Chaque entité va se prendre en charge. Aujourd'hui, à la Régie des eaux, nous avons pris la décision d'installer des factures prépayées, même dans certaines institutions de l'État, parce qu'il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Le ministre des Finances nous encourage. Je crois que le gouvernement va continuer à nous encourager dans cette direction. Donc, pour conclure cette première partie, j'ai dit qu'il y a des problèmes sérieux, il faut une pensée différente, il faut une pensée innovante pour qu'on arrive à résoudre le problème. L'eau, c'est un problème sérieux au pays, il n'a pas changé, il y a des progrès dans la bonne direction, mais le travail est énorme.
Il faut que je dise la vérité. La Régie des eaux, nous faisons le meilleur pour donner de l'eau là où nous avons des infrastructures. Je répète, nous faisons le meilleur pour donner de l'eau là où nous avons des infrastructures. Là où il n'y a pas des infrastructures, il faut des investissements. Je ne peux pas venir mentir ici. Il faut que les gens connaissent la vérité. Là où il n'y a pas de l'eau, ça demande de l'argent, ça demande des infrastructures. Pour une compagnie dont 50% de la production est consommée par l'État sans paiement, il est impossible, si vous avez un ligablo, que quelqu'un vienne chez vous chaque jour et prenne 50% de votre ligablo et vous demande de remplir le jour suivant avec 50% parce qu'il reviendra encore prendre et vous allez rester dans les affaires. Donc nous faisons déjà beaucoup et nous allons continuer à faire beaucoup parce que notre mission première c'est de donner de l'eau à nos abonnés là où nous sommes. L'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. Pour réalisation, je crois que Nenge, honorable Mbosoko Dialobakanyo, c'est Alratia, traité à le spectateur. Tolinga qui lié à l'agréable, makamna ipsa qui bino na nos nangana debi. Ils amakamna lokota ki angote. Boko ka déjà ko makamwa financement. Moi koko so ali makamwa mo solo, mo so ali pena malamu mingite, likambo etali ba infrastructure, likambo etali ba difficulté ya inexistence ya régie des zones ba ville mususu ko sala ke difficulté. Mais en image wo komona bisika mususu, ba reporter na biso ba kokoma kaka kuna pe na lemba yimbo. En image wo komona. Lemba yimbo kaka o esika ba salela ki biso usine. Inauguration et si kanini mokonzi ya mboka pe akitaki moko. Mais bokomona comment est-ce que pasi kaka ya mai ezo continuer. Nini esengeli to sala na fongoli siko le téléphone. Nini foko sala benga biso pesa biso kombo na yo. Obengi biso wapi? Esika yo zali makamwa mai ezali kitoko, omelaka mai kitoko, 7 sur 7 qualité mai ezali malamu. To régie des eaux existaka te. Est-ce que facture ya ka pe régulièrement bo futaka mai na bino na lingi to solo na ba compatriotes congolais lelo. Nous sommes en direct. Bobi pe bisote, ligne téléphonique na biso to fungoli yango sika. To banda koyoka sikoyo makanisi ya moko na moko. Ya ba kongomani o bazali na posa pe ya changement. Na lobi émission eza na bit kaka te ya koya koloba te. Nyonso eza mabe. Soki na commune na yo loba bo sembo postunga biso to avancer. Soki mai ko bima kitoko, qualité ya malamu, yebisa na biso pe véracité, to ebana ko beta maboko pona mokonzimana to ba dirigeant bazali ko kamba société à l'état au to bengi registre. Ba te belé ba lobi ndeko Moïse Mbui, ba sujet ko lobeleza e belé. Mais pona nini yo poni kaka secteur ya mai. Na yeb sabino na lobi na poni d'abord lelo semaine ndenge ba to lobela mai pour nini. Mai ezali l'eau c'est la vie ne balobaka. Nazo on appelle à liboso na kozonga na ba réflexion. Pour ba congolais ba komi kokota siko na ligne na bango na saturation. Mbotendeko, bonsoir. Allô, bonsoir papa. Obengi biso wapi kombo nani? Nazan direct. Aux en direct à communication plus télévision, toko lobe mai matali mai. Merci beaucoup papa journaliste, vraiment des émissions direct na pourquoi pour naza parmi bat oyo na benga ki na senga vraiment monsieur comment na butu po biso ndo benga era rediffusion. Vraiment merci vraiment pour yo keli biso. Merci. En tout cas, si je veux la papa n'a biso na lemba toujours souffrir, ba pompe to kitisa na niveau assez. Comment faut to kama il faut kitana libulu et le bata mona na yembi libulu donc faut to kama il faut kitana libulu. Ma ya pompe besoin na libulu na sebo to kama na ba sel. En tout cas na éviter DGO ya régie des eaux papa comme na ni DGO vraiment musala nya zo sala zo sunga fatine le côté aza vraiment compétent DGO aza incompétent suka basuka. Balongola to ngo mona so DGO ti azo faire souffrir biso na lemba to souffrir makasi papa balongola e donc na lemba na quartier nini obengi biso na lemba na quartier nini naza lemba na terminus papa mai pena to mai di marate po mai di mafo pozo pompe na bino bo kitisa na niveau assez bo kitaka na libulu donc poto ma régie des eaux ya pompe il faut pompe na bino za na se bo kitana libulu po bo toka to souffrir. Merci. Merci Nandeko Abengi Biso depuis commune ya Lemba na quartier Terminus. Nous sommes en direct. Benga Biso pesa likanisi na yo. Soki ozali esika oyo régie des eaux.
mai ekobima 7 sur 7 ekobima na qualité malamu. En tout cas ko hésiter te ko benga biso ezana nzela WhatsApp ezana appel normal to bete la DG David Chilumba maboko na musala zo sala. Mais ce qui pesa ko tambola malamu te. Vous remarquez que n'engende de kolobi bango kuna na lemba terminus et sengeli ba pompe et sengeli goute bango ba kitisa déjà ba pompe et comment na niveau ya se il faut zo mai na se ya libulu na ebite mai wana et sengeli su kolamba yango et sengeli ko tokisa ko soma su ba kisi ko ya ko cha to ba mai yo bande ko ba ko benga to ko ya bongo to meli wana ezali ko sunga peuple na yo to ezali ko boma peuple na yo téléphone eza polele numéro eza affiché à le spectateur situation etali Mai, kaka na ville province à Kinshasa te na lobby, toko lobela toute la République, toka ba Kongomani. Mbote bonsoir Ndeko. Allô. Allô bonsoir. Comment d'abord nani maman bengi biso depuis masina sans fil bozalaka na maïté atam ko moko bimaka te maman Charlotte Kamwanya awa na masina sans fil tozaka na maïté pona ngai malamu balongola mutu wana régime za sa musala moko te tozana mai ko tozana village pata village bazokende na source kotoka mai bongo tiko soba tozana centre ville toka mai wapi mai anjil. Très bien. Oui. Merci. En tout cas, eza soni mingi pona biso. Eza soni makazi. Très bien. Balongola nde ya zo rendre mauvais service na président de la République na moto ya Ismaël biso awa ko avant Noël tozaka na courant. Mai to ko wapi awa na masina safi to zongo wapi. Tozaka na mai te. Tozaka na mai te papa. Très bien. Merci na maman Charlotte. Merci na bande konanga nyoso. Bazan senet momo na district na circonscription na biso ya Changu boki mama bengi depuis masina sans fil awa kuna kuta bi mai mona na kate boki kana na ba msu makata 2 jours sur 7 et bien ta 2 mama lobi mai kuna kutu ko bosana mai za la kate ba vivaka ndenge ni na ko mituna bato wana ba vivaka ndenge ni na mito le spectateur courant kutu na ko simba pe dossier ya courant lotiliki awa snel pe to ko ya izaka régie des autres snel pe to ko ya to yoka nanu ba kongomani. Mbote bonsoir. Oui allô. Allô bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Mbote Ndeko bengi biso. Nazan direct. Ozan direct à communication please. OK, Ndeko Serge depuis commune ya Monga Fula na Lemba Yimbu. Ndeko Serge, makanisi na ezani ni par rapport à sujet na biso. Na lobi boy. Depuis atonga izini ya Lemba Yimbu wana, président aya a inauguré yango. Et puis depuis inauguré yango ti lelo no mama yekoti la batinanda ko te éviter jusqu'à quand mama yeko to tuna biso na déjà réside des eaux ayebisa biso jusqu'à quand mama yekoti la batinanda parce que population ko tola baza ko nyo comme papa ndinga ko sakala te yango ka makanisi nanga papa inga to yeba jusqu'à quand mama yekoti la mapango. Merci beaucoup Ndeko. Question na monsieur David Chilumba, directeur général ya société Mana. Awa uti ko landa biso tolobi tozali en direct. Au bengi biso, au pesi biso makanisi na yo, na situation etali mai. Déjà uti koloba wa mokonzi mboka na détermination. Aluka pesa ba compatriotes. Izina lemba imbu. Mais yoka question na lemba imbu wango lisusu. Depuis mokonzi mboka inaugura, wana population ba uti ko benga. Mai ekotaka batuna banda kote. Monsieur David Chilumba. Population na yo ba ko tuna. Mai ekokota te pona nini. Amis téléspectateurs, tolobi na bino ete na maloba na peuple toko pesa nde primaire na bino population. Bozanga peut-être libaku ya kozwa kosola na mokonzi ya mboka vi ba agenda na ye, vi ba programme na ye. Mais tala maloba na peuple ezali espace to chei na bino bo funda boloba sembo na maemanso ezako leka na kati ya ba secteur moko na moko na moko. Na baki ndenge mbula OP 2024 bandi na maloba na peuple tokoyaka kana ba sujet oyo ezalaka na biso na société. Cela veut dire ba sujet oyo to vivaka nango matin midi soir. Etali transport, etali indication, etali sécurité, etali lotiliki, etali kolia na biso, etali banzela, etali ba école, eza bongone ba sujet oyo monsieur l'enquêteur. Mongamba ya peuple
ti sikawa azongi ndako na yena noté pour servir bino population bolo baba désirata nyonso bozali nango na secteur ya mai. Mai eske ko bima na coin na yo. Na commune na yo mai bimaka. Na province na eske mai ezobima. Si oui mai ezobima, qualité ya mai ezako bima wana. Est-ce que melaka yango sans pour autant ils la purifier? Est-ce que chaka yango kisite? Ainsi de suite. Nini esengeli to sala. Boki bandeko basusu. Esengeli ndeko pesa au revoir na DG. Mais boyoki bolandi DG ndako lobela. Et alikutu nde likambo ya mosolo pe. Likambo ba infrastructure. Ndeza ipe ko sala défaut. Ba Congolais boko landa biso un peu partout. To lobi bobi pe biso te, kasi bo benga biso. To cheli bilo ata numéro pe ya WhatsApp, boko benga biso na nzela ya WhatsApp, bo benga biso na nzela ya normal. Na kotanga quelques messages rapidement o ezakoya. Voilà. Wana boza komona comment est-ce que mokonzi ya mboka imoko kitaka na terrain pour na inauguration. Ya ba izine lemba imbu et puis ozone. Comment est-ce que la population est satisfaite? Toyo kaba Kongomani. Allô, bonsoir, ndeko bengi biso wapi komonani? Allô? Allô, bonsoir. Oza on dirait que la communication, please. Komonani o bengi biso wapi? Na komina Kimbanseke. Si j'ai na biso eza ko lobel kamo itali mai. Est-ce que na Kimbanseke mai bimaka 7 sur 7 pe mai ya malamu? Non, la Kimbanseke na mai bimaka na bien, mais ba petit nini nini. La barabara na kina bango mais mai bimaka chaque jour mai bimaka. Très bien. Malgré le biba nini eza na barabara? Merci beaucoup Nandeko. Abengi biso depuis commune ya Kimbanseke. Voilà, te lobi que ezana ba kwen mususu. Ninge yemoko PDG lo ba ezana ba kwen mususu. Régie des eaux a sali fort mingi. Tango ba ye réussi biso ba kutaki une affaire ba 30% mais ba kisi sous moi 6% oete ko permettre ba kongomani ba kinoa ba na kozwa mai na bango 7 sur 7. Ndeko abengi biso na Kimbanseke alobi kokoso pena mai réalité. Bandeko noso ya Kimbanseke bozola na biso na yebike Kimbanseke za na ba quartier belé. Okande kwa lobi boye bandeko ya quartier musu habité biso koto mai ko bimate. Mais soko bengi biso ça serait mieux au pesa biso situation exacte yesika yo fandi. Ndakisa na fani na commune ya Matete quartier nangeza li songolo pakala. Mai pa na biso bimaka malamu ainsi de suite. Ils ont permettre biso te bana ko situer pena place moi kokoso. Mission abiso so ezali ya kosunga. Na bato baza ko kamba pour que plaidoirie na bino peuple congolais qui ne mbangu na lito ya DG. DG ninga zawana ayo ka population na yo azali ko kamba babone na e nini baza ko lobapona régie des eaux azali ko kamba. Nini baza ko lobapona likambo etali mai dans toute l'étendue de la République. Totanga quelques messages les côté la biso mbote mingi maloba na peuple ezali mama Rose depuis commune ya Lemba Salongo. En tout cas, papa bobete la biso c'était pour la situation etali mai awana Lemba Salongo. Tonyo kwa maka pour na kotoka mai. Voilà, maman a signé message naye, tozo message mususu. Félicitations Morobeli. DG a régie des eaux azako mérité kiti wana te parce que tozo nyo kwa mapo na kotoka ba mai na bengi na komeli bino depuis commune ya Ngaba. Voilà. Ndeko komeli biso a Pesikombo na été. Bonsoir maloba na peuple. Na zolanda bino depuis commune ya Maluku. Biso koto yo tozana problème ya mai te mais kutunde bataille la biso qualité ya mai. Voilà, merci beaucoup. Ndeko azako tala biso depuis commune ya Maluku. En tout cas, évitez na ko bipaka biso. To bito za en direct WhatsApp ezawana nini sengeli to sala to pesa biso situation exacte ya coin na yo. Ya commune na yo, ya quartier na yo zali na situation etali mai. Mai est-ce que bimaka réellement mesdames et messieurs. Mai soki ezako komate à 100% de tozako luka. Nazo rappeler les sous-stants sous biso en cours ezali parce que budget ezali pena représenter malamu mingi te selon les 2G. Na kati ya entreprise mana. To kana ba kongomani. Mbote bonsoir. Allô bonsoir. Bengi biso wapi komonani? La bengi bino na
commune à Kisese na Mbanzalemba. Na Mbanzalemba maman. Likanisi na ezani. Est-ce que pas non d'abord mai bimaka 5 sur 5 mai malam. Biso kutu toza pembeni ya Lemba Gare, Lemba Imbo ango izini ango me to kama kabatu mususu na matete kuna bandiga zo bénéficier mais biso toza pembeni Lemba Gare, Lemba Imbo, Mbanzalemba me tozo bénéficier na maite. Tonyo comme makasi na ma forage nani entreprise moko nde ba fongola ki ma forage pasi bola muka 4 bokanga mai pasi na pasi po bozwa mai problème bima bido moko 300 250 batale la biso di kambo eza pasi vraiment pasi. Merci beaucoup maman. Na banza te mbela na bino eza kokoma epa ba konzi nao baza kokamba régie des eaux. Ah mama bengi biso ali na Mbanzalemba ba lobina Lemba Imbo ali mosika te mama za ko comprendre te azako ko eba ko situer pena malamu te boni muto azana matete ako zwa mai malamu mais bango bazali pena voisin bango na Lemba Imbo boye bakangami mais bako zwa mai te bako souffrir peuple ako souffrir na côté Mbanzalemba Lemba Imbo ndeko mbuite population wana ko benga bako mituna na kosombaka mai 400 300 250 bako suka wapi pepe pose wango ya ba forage yango esengeli obima 4 heures ozwana ba haut risque na likambo etali ba insécurité ba civique oyo ba bandi oyo mama atikanda ko 4 heures aya ko luka isusu mai ya kotoka mai yango atoka ezala ya ofelete mai yango bazosombisa isusu bidon na 400 300. Est-ce que ezali boyende kosunga mokonzi ya mboka? Est-ce que le peuple d'abord yangoyo peuple congolais benga biso tolobi benga biso opportunité ezali wana nini bozo banza pona bakambi baza ko kamba régime zo batali noir sur blanc et sengeli na gouvernement central baye bana ko cha mon solo o ekoki parce que ezali ko senga plus ou moins 10 milliards ninge déjà uti koloba 10 milliards de dollars américains pona ko sala ba défi oyo ya kopesa bino mai kitoko ya kopesa ba infrastructure malamu pona mai mosolo nde ko sala défaut mais kasi question na biso bisika ta mai oyo ezali mosolo ko sala défaut bisika o mai ezali te nini esengeli ko sala to mai ebimaka avec intervalle oyoki bande ko mususu bakolo bisika mususu zoko bima bisika mususu ko bima te mais yemoko lisu plus loin le 2 jours régis doit kotali sabiso que eza ba place mususu régis des autres kala ko komate ba ville mususu bon to sala effort wana to sala effort ameka mpe kotali sabiso à travers émission ndeti ba ville nini au DG par exemple régis des autres komana noté régis des autres alina noté au population na 21e siècle o sengeli a continuer na konyo kama est-ce que sengeli mokonzi ya mboka a changera kaka ba animateur na kati ya société mana potol sika kolela likambo etali pasi ya mai to pesengeli kopesa confiance alors qu'on soit mon solo ko tient à disposition pour que peuple aille bana konyo kwa maté bonsoir rendez-vous na biso amis téléspectateurs to rozala bongo chaque lundi chaque mercredi na chaque vendredi télévision na bino yangwana communication plus télévision to koyeba na ko traiter ba sujet lié na vie sociale. Et belé boko ganga vie sociale yango mokonzi ya mboka lobaki social to komona socialité ba congolais bozo de la sociale kaka ya libumu mais yeba pe que ko pesa biso maya malamu ezali social ba izine mi balo ba pesa biso na Kinshasa et ali social nzela ya malamu et ali social bana ko kende ko tanga ya ofele ezali social ba sujet ya kolobele ezali belé ezana bato belé pe babengi biso balobi ndeko Moïse Mbuya en tout cas lukela biso sujet na likambo etali gratuité à maternité nazobeta sete nakoya mokolo mususu nakoya ezali na bopito mususu oyo na liste bomonaki ezalaki publié bandimaki babandi pe gratuité à maternité mais comment soki okei oka baki sezalité tant mususu gratuité ngo ezana kaka soki ya oboti kaka soki esili babaki ke bakolanela kozwa mwana soin wana je crois après quelques mois ou si je m'abuse pas mais
bato mususu babinde kombui mekana ko lobela gratuité ya maternité ngo est-ce que si la to ezala wana eza sujet mususu lelo to na mai to ka ba kongomani Mbote bonsoir ndekwa kei donc to bande ko loba ba sujet za tellement vaste alors bozo ka rendez-vous na biso chaque lundi mercredi vendredi na 20h25 toza bongo en direct poto sola na bino na ba sujet nyonso yo pozali na coin moko na province moko eza na situation moko très difficile déplorable o e dérange ka population na biso bo ezitaka te numéro wana bo benga ngo à tout moment bolingi bo pesa biso to ya awa to dénoncer to beta maboko to ka ba kongomani mboto bonsoir allô bonsoir aux en direct à communication please makanisi na oza nini obengi biso wapi aux en direct à communication please ndeko obengi biso wapi komo nani na mitendi boni situation ya maye pa na bino na mitendi bandeko na nga mitendi maye bimaka 5 sur 5 7 sur 7 pardon to koko so maye ezali papa mai to sali ba misusu sali ba 7 mois pe mai di makate ba kope kubi na ba pango 7 mois que to za plagis na oui ba mai di makate bi nimba la moko pour so mai donc faut de la sous so mois misusu alors nini boza ko senga na mokonzi ya mboka na mitendi mai zo bima bosunga bango parce que esika ba vanta ba régime des eaux à terme moteur mai pour ba riza makati te donc bosunga biso penza so mbongo bimaka bo pesa mbongo bata mtama malam tuna mai kitoko na rivière ngela esika mai na biso bimaka mais do suki makati très bien donc na mbense que c'est da parti très bien bazo olanda biso un peu partout amis téléspectateurs tozo kende petit à petit na kochité na tikali kaka na 20 minutes na 20 minutes on a lingi na zwa ta 5 appels na tikali kaka na 20 minutes na zwa 5 appels benga biso komela biso message situation ya mai na ko na yo ndeko ucho benga biso na mitendi alobi bango kutu mai itamu na mweko ya une fois batali batwa régie de zo ba expliquer bango eza problème nde soki ya monteur nde pesa ka capacité ya makasi mingi te e bana koya bakolela na tata wa ekolo batalela bango likambo oyo bakongomani kuna na mbetseke ndenge ne kwa lobi soki bakoyi ko tshaba moyen o ekolongo bani po ete régie des eaux azwa mpifo na ya koyeba na kopesa bango mai ya malamu alobi mai ezaka nango bien bazana mai ya bien mende ya kate na moi esika bato bazo vivre bakoloba l'eau c'est la vie muto sala un mois amonaka mai te bato wana allez vite comprendre ba vivaka ndenge nini basukolaka ndenge nini bana ba bébé na bango basukolaka ndenge nini balambaka ndenge nini ainsi de suite ba erreur ya passé mokonzi lobby akoki kozongela yango te monsieur le DG David Chilumba PDGA Jean-Baptiste Esengeli Nabino bosala manso Esengeli Nabino bosala manso pour que population nabiso dans l'ensemble aye banako retrouver vrai social na ye na likambo etali mai population atika kolela pasi ya mai population atika konyoka mwapoazwa mai na ye population atika komela mai na ba délestage to pe ko soma mai alors que bazali ba abonné fidèle ya ba société to ya société bozali kokamba. Nous avons dit na bande koloba que chaque lundi, mercredi, vendredi, tous arabons a 20h25 minutes. Tikaka nyonso parce que tokobanda koya kobeta ba sujet oyo kaka yo mi betaka munoko libaku na ndako mozwaka te na kozwa libaku ndenge nini ya koloba yango mais tala libaku communication plus ko pesa na bino boko tananzela ya singa bofunda to bopesa ba félicitations bandeko belé botuni ngai ndeko mbui ba bis transco ekenda wapi na ebisi bino ba bis transco ezali mais nazo kokate ko situé dans nos 24 communes ceux qui ba bis transcopé et ça la kalisusu comme il se doit tout est comme na wa balo yaki izini mswa isaki biso zo bana ko sala ba bisawa ainsi de suite mais transco est-ce que boza komona yango nanzela comme ezalaki liboso
Est-ce que l'équipe batindi et que ça la musala pe kitoko masolo na biso wana e kozala mokolo ya mercredi to ko beta dossier Italie Transco na ville province ya Kinshasa mercredi ne to ko belaka Kinshasa le to simaki ntani mobimba Kinshasa. Est-ce que na ba commune na yo ozali bo monaka régulièrement ba bis Transco bozo rendez-vous kozala mercredi na ngonga ya 20h25 per rediffusion na biso za la bongo chaque jour et lundi na 14h net lelo bozo biso na rediffusion mokolo ya lobby mardi na ngonga ya 14h rediffusion ya maloba na peuple bande konangai bisika boza kolanda biso to bandeli kolobako biso mission na biso principale eza ya kopesa bino opportunité kaka ya ko s'exprimer na voix ya media oyo ya kopesa biso makanisi na yo na ba sujet X ou Y to banda kopesa tozo aya awate pona ko charger bato bazali na confiance ya mokonzi ya mboka na ba nomination ba kopesa bango mais tozo ya en d'autres sortes en quelque sorte si je peux le dire ko la musa bango ko komisa ba cri d'alarme na bino à qui de droit tant mususu DG aleka mitendi kala tant mususu akoma lemba imbu kala mais ayoka population na yenga za ikolobela par rapport ya situation mana. Voilà mbote mingi maloba na peuple na kosepela mukolo okolobela phénomène Kuluna, je crois que tolobela ki ango na makamotali peine de mort déjà ndeko. Bon, tokoye banini toko lukato former formuler les sous thématiques na biso pour tozonga tolobela kamotali insécurité. Mbote papa ezali maman Nadège na commune bino depuis commune ya Bandal. Tokozela mukolo kocha sujet ya accoutrement ya ba jeune fille actuelle na ville ya Kinshasa. Maman Nadège na pesi mbote, eza parmi ba lycée. Ils ont un sujet baliste likamo Italie accoutrement à jeune fille na ville à Kinshasa na boba kende musala e ko ebana lisuste na boba ko kende église e ko ebana te na bilamba ya soirée e ko ebana lisuste nyonso wana eza ko déranger société na biso mais za ba sujet belé na répertoire na biso. Merci na ko rappeler biso mbote mingi maloba na peuple DG ya régie des eaux et sengela senga ba congolais pardon to éviter pour na asali nini nazo ko choko yebisa bino ke azolo bango noir sur blanc ke mosolonde ezali moke mosolonde sengeli baba ki c'est la budget na kati ya entreprise mana po ba difficulté toza kolobela wa mwa mingi bisika mai esi na kokoma te e bana kokoma tozo kene muke ami téléspectateurs mais na lingi lisusu tozwa extrait oyo lisusu pourtant nazo baka DG nazo ba DG bozo kanisa na kokosa tozwa extrait ya maloba ya mokambi ya régie des eaux monsieur David Chulumba akolobela likambo Italie toujours ba difficulté ba effort azako sala azako bunda na joint na pour que ba pesa biso maye ya malamu tozwa monsieur David Chulumba bongo tozonga sikopona zwa kaka 3 appel na nzela ya singa et bongo to bana ko kabona na bino amis téléspectateurs. C'est parti. Siro Ambandaka Bikoro Alisala et partout ailleurs, dans le Kivu, à Beni, à Butembo, à Goma et dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, à l'Équateur, dans la province orientale, tous les abonnés de la Régie des eaux, je vous dis merci et vous dis que nous sommes ici comme un service d'utilité publique, donc on est là pour vous servir. Nous avons légèrement un peu plus d'une année à la Régie des eaux et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie dans le redressement de la Régie des eaux. Aujourd'hui, la desserte en RDC est passée de moins de 30% à près de 36%. Donc on a ajouté quand même un chiffre assez significatif d'individus ou des Congolais, de collègues, de nos sœurs, de nos filles, de nos mamans, nos papas qui ont eu de l'eau. Et je vais vous donner preuve à l'appui. Nous avons ajouté 110 000 mètres cubes d'eau à l'ozone, ce qui vous donne un peu plus de 2 millions de personnes dans la ville de Kinshasa seulement. En Mbujimaï, le projet Prise nous a donné de l'eau pour la capacité d'ailleurs de donner à plus de 50% de la ville de Mbujimaï de l'eau, malgré les difficultés énergétiques qu'il y a en Mbujimaï. Nous donnons de l'eau aujourd'hui en Mbujimaï. Le projet Prise s'est étalé dans d'autres coins du pays. Donc c'est des efforts qui ont lieu pendant plus de tuyauteries. L'infrastructure, c'est les tuyaux. Et jusqu'à nous sommes sur la bonne voie. Au central, dans le Grand Bandundu, à l'Équateur, dans la province orientale, tous les abonnés de la Régie des eaux,
je vous dis merci et vous dis que nous sommes ici comme un service d'utilité publique, donc on est là pour vous servir. Nous avons légèrement un peu plus d'une année à la Régie des eaux et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie dans le redressement de la Régie des eaux. Aujourd'hui, la desserte en RDC est passée de moins de 30% à près de 36%. Donc on a ajouté quand même un chiffre assez significatif d'individus ou des Congolais, de collègues, de nos sœurs, de nos filles, de nos mamans, nos papas qui ont eu de l'eau. Et je vais vous donner preuve à l'appui. Nous avons ajouté 110 000 mètres cubes d'eau à l'ozone, ce qui vous donne un peu plus de 2 millions de personnes dans la ville de Kinshasa seulement. En Mbuji-Mayi, le projet Prise nous a donné de l'eau pour la capacité d'ailleurs de donner à plus de 50% de la ville de Mbuji-Mayi de l'eau, malgré les difficultés énergétiques qu'il y a en Mbuji-Mayi. Nous donnons de l'eau aujourd'hui en Mbuji-Mayi. Le projet Prise s'est étalé dans d'autres coins du pays où nous avons donné de l'eau à des centaines de milliers de personnes. Donc c'est des efforts assez remarquables dans un pays où l'investissement dans l'infrastructure de l'eau n'a pas eu lieu pendant plus de 2 décennies. Donc quand on arrive à faire des investissements de ce genre, il faut apprécier. Pour revenir à la question de M. Christian, on a parlé de problème de tuyauterie pendant très longtemps dans le pays, mais on n'a pas pris d'action. Les investissements ne doivent pas concerner seulement l'infrastructure verticale, ça veut dire les usines de traitement de l'eau. L'investissement doit concerner également l'infrastructure horizontale et pour le cas d'espèce, la tuyauterie. À Kinshasa seulement, nous avons plus de 6 000, 7 000 km de tuyaux qu'il faut remplacer. Les tuyaux que le Belge a enterrés depuis l'année 39 quand la Régie des eaux était enterrée. Je suis allé à Boma, j'ai dit, mais on n'a pas pris d'action. Les investissements ne doivent pas concerner seulement l'infrastructure verticale, ça veut dire les usines de traitement de l'eau. L'investissement doit concerner également l'infrastructure horizontale et pour le cas d'espèce, la tuyauterie. À Kinshasa. Pour amis téléspectateurs, Tolandi Lisusu, Nalime Mianyonso, ils intervention, il y a Monsieur le DG David Chilumba, Ningaza Kolobela Likambo Itali, à port na bango pe depuis Bayaki, depuis Bazalaki nommé le 10 octobre 2022 par ordonnance présidentielle et par Mokondiamboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jusqu'à ce jour, comment est-ce qu'avec les moyens de bord, par Kobunda, Kopesa Biso, Mai, Boyokiango bien nga lobina Kasai Pekutu, malgré, bah Pesa Biso quand même Mai. Et Sengeli to beta maboko pona bande kona biso Régie des eaux. To Sengeli to pesa ba mandement moi et belé, amis téléspectateurs. C'était ça les soucis. En fait, souci na biso majeur ezako bato bazako accompagner Mokonzi Mboka bosungaye. Et si comme amuzo otambola te peuple congolais belela au effort. Ni les Sengeli ko sala. Est-ce que ko changeaka ba mandataire, ba député, ko changeaka je sais pas moi ba ministre. Yango ne ko apporter solution. To esengeli na gouvernement o ko yasika DG wana za kolobela likambo itali ba défi majeur pour que ba kongomani ba na kozwa maya malamu ba infrastructure malamu bisika o pezali Régie des eaux existant na noté to existaka na Kombo mais bureau réalité personnel réalité gouvernement na zo ba kamuna ye na maboko tango za ko bima na yebi que ba défi kozala ebele na prochain premier ministre Akoya, mais secteur à Maï balobaka l'eau c'est la vie. Sans Maï na ko côté les mapé boité ko tenir bon. Sans Maï na côté les matena sukula n'est pas bino. Sans Maï ba chef à gouvernement wana ba ministre ainsi ba koya musala te. Maï ezali bon moi. Yango lelo to sepelaki c'est maintenant ndenge bandi tozala na likambo etali Maï na ville province ya Kinshasa na Congo Mobimba maya malamu mai pe bimaka mai etika kozala na molimo ya na ebite femme de nuit mari de nuit ngende kwa lobi na mua mai yaka une seule fois et puis mai na passe. C'était ça les soucis ya ba congolais bongaki le loto lobela sujet oyo mais toza ko lancer appel na ba compatriotes nyonso soki oki sujet na biso to kolobela olingi ozala devant ba téléspectateurs ba milliers de Congolais balandaka biso na maloba na peuple ozala moto ozali na kati ya gestion ya sujet songolo pakala tokobeta ba numéro eza affiché. N'hésitez pas pour manifester la volonté topé directeur général ya Régie des eaux le ko pa na biso le gina nous pété tango mosusu ali na explication mosusu claire na kota ya lingala esengeli kolobela ba compatriotes congolais
bayebana ko comprendre pourquoi bazwaka maïté, pourquoi bazwa maï une seule fois par mois, pourquoi la place sous régime des communautés. Si et seulement si monsieur le DG est d'accord, toko bien gisayawa devant bino ba kongomani pour beta emituna pe akoyanela et kozala bongo émission moko démocratique et si kawapi population s'adresser na moto ali ko kamba secteur songolo pakala parce que tozali ba abonné ya entreprise o azali kokamba. Merci à l'équipe technique Mobimba ami tous les spectateurs. Télévision et Zangonga, bozaki belé vraiment ba message de mosusu to kokipe kotanga yango te vu le timing. Télévision et Zangonga, prenez rendez-vous avec nous pour la rediffusion à émission yo lobby nangonga 14h et mokolo ya mercredi Bokota et Belé 20h25. Moïse Mboui, monsieur l'enquêteur à Kolobela dossier ya société Oyo Transco. Transco et Koufa to ezalaka. Babis ya Transco, est-ce que tambolaka 5 sur 5 na tout l'entendu? Ya République, ya ville province à Kinshasa toté. Est-ce que na quoi na ona commune na opona Kinshasa babis Transco et mona naka facilement toté. Et kozala bongo sujet na biso ya mercredi Oyo en direct à Communication Plus Télévision. Motazangate, ba numéro est affiché wana. Merci Nabino Banso. Bon s'abonner massivement à la plateforme Nabiso Nyon sur les réseaux sociaux. Tokutani Bongo prochainement avec un nouveau sujet. Ningi Tolobi wana kaka mercredi Tokolobela. Dossier Etali. Société Mana Transco. Naba bis nae. Est-ce que Bako Sala toujours Moussala Pona Kosunga Bakino na ba Congolais. Botukala malamu. Na programme Nabiso qui a Communication Plus. Au revoir. Dreamstime.com audio.